téléspectateurs, émission solo la bien, esa émission na bino ndenge bozo chance Rolanda chaque dimanche na Soli TV kaka ndenge ezalara. Émission na bino eyambara ba artiste nyoso. Plateau ya lelo to yambeli bino artiste tozo découvrir ensemble na bino toyeba auta wapi azawapi kombo na nani et asalani na Congo ndenge kaka ezalara. Émission solo la bien, bozo chance Rolanda na Soli TV chaque dimanche na Soli TV ezara dimanche na 16h30 Soli TV et mardi na 12h15 na Info 16B ezana net au beti Info 16 Njonjing. Orozala déjà mobimba parce que solo la bien eza émission et embarrager à batunyo so politicien, musicien, comédien, homme d'affaires, femme d'affaires. Bino tume ba mama bilanga. Émission solo la bien eza pour na bino ba mama tuenge bientôt no kitana pour tout ça ba émission. Tout ça déjà na saison moro boya, mali ya trop na bi ba bilogo ka kwame solo la bien akokitana pour tout beta ma solo environnement ndenge bolé ça batuna ville province ya Kinshasa. Émission solo la bien to sala ngona kati ya espace moro ya kitoko. Comment on espace matadien donc pesa iloko ozo iloko. Toujours découvrir invité ensemble du mois chez le plateau solo la bien. Invité bonjour. Ouais, bonjour Jacques solo la bien. Invité ma chers téléspectateurs balzala na besoin na yo dimanche chez le bazaki na besoin na lugila bango yo heureusement pe bino ba artiste il faut zala boy prêt ba benyo malamo na plateau solo la bien. Dimanche chez le ba téléspectateurs bazaki na besoin na plateau neti film mo bien na niveau bandal donc Oeka la beauté Oeka azana besoin na yo alobaki na lukila yo parce que tu yambaki papa alag dans semaine passée bazaki na besoin na makambo salaki ya to seka et c'est ça qui makasi souci no ezani ni émission lelo à part ba téléspectateurs ba Hollanda na monde. Bon, je dirais tout d'abord naza content ya ozala invité na émission na yo. La émission mo kitoko et total ango déjà il est très bien. Premièrement naza content na sepeli naïka pour na boulot c'est tout. Merci Rossignol, votre comédien humoriste est là. Là, na papa n'a directement le phénomène Ladi et Sobé, les rois d'Iri. C'est-à-dire, je suis tranquille. Ouais. Voilà, Aza on a pour Nabino, Yenani Lionel Messi, donc Yene Moutou Asik Sarabato, donc Aza humoriste, Pemeni a Ladi et Sobé phénomène. Papa parcours na yo balini ba yeba outa wapi oza wapi ozolungo kende wapi na minute so ba yebiki oza pala de Sobé parcours na yo outa wapi. Bon, parcours, disons, mututu azaka na parcours. Parce que parcours, il y a un rappelé biso ba les passer na biso. To bandaka ande to bandaka na ba quartier, wana na des bonhommes. To bandaka ba théâtre na des bonhommes. Ba non théâtre na matete na coupe mon ya venant mon cheval blanc, zappé poro akumbara baka mécanicien. Na bandaka théâtre panaye et un moment na bandaka ba 2006 si 2010 ne oya pas mamé pela mana umelate to quoi déjà na kota yi na monde ya humour trop disons na se basé trop na kosala ba one man show c'est dit to bandango na ba day na ba moi ba staff ti na 2012 na ko ya pas le président nga l'a dit Sobé les rois d'Iri et après 2014 nazaki sur la liste boité. Bon, on a faute ezaki yanga moko faut la vérité. C'est-à-dire na les passés na le leusant des mots parce qu'on a grandi, même na savoir, façon à réfléchir, vie et expérience et na tu ko réintégrer groupe Kalamingita. Na vu que na média wa yemoko likambo kala trotter tanga sur la na que ba fan nga bo zala content bo sepela makasi, c'est un peu ça. Mais sans oublier mon vieux dauphin Boulamatadi. Je vais collaborer aussi avec lui de 2015, si je ne me trompe pas, Tina 17 ans. En tout cas, je les salue aussi. Voilà, président Ladi Sobé, lui qui yonde makambo, Ladi Sobé, lui yonde l'homme de Kitindindi, yonde makambo, lui pesa eloko ozo eloko. Et ça, j'oubliais dauphin Boulamatadi, donc journaliste, comédien, donc mutoba publicité na habité national nini au salaire publicité au présentateur émission au salaire comédie donc eza boulot na ndenge ka ezala solo la bien pe azana pona bino on a besoin au rejoindre biso numéro eza affiché on a jeune maqué c'est sur ma caméra toujours travailler na espace moko kaka na kati ya yolo ezaka moko chez Matadien donc Matadien ancien patron Matadien Ferrari ouais. Donc grand frère propre il y a les Matadien donc ouais. Beta masolo Matadien ça donc beta masolo ve place aux allez beaucoup de chapeau là au sali ko lembate ba lobi yonne makambo pesa eloko ozo eloko artiste na banda ko bazo sepela oza humoriste c'est qui ça bangote en tout cas bandeko na ngai
nazo fungo la journée ya lelo na nzembo papa Wemba de voir un comédien en train maintenant de chanter. Na dédié nzembo na bakulu na nyonso ya ville de Kinshasa. Et ce que je dirais, les kuluna n'est pas bonne. Mais na dédié nzembo panabino. Douleur ya machette na préféré na lela na Molière. Baba kangelanga kuluna oyo kuluna za mordant soka papio osala hémorragie ya makila natikali na cicatrice pinjoli oyo etangi nilongi ya mwana na ngai po zuru a papie na machete nzata na ngai eza te lokola ya nyama o bakulu na bakozokisa bayokaka mawa te roro nalelaro nalela o Mame kambalo baka nanga mesike bakotambola butu ezali mabere. Oui, je les confirme, les clowns sont dangereux. Chombo na somba na pasiye babotoli yango na yanke zulu. Amoni zete neglija ezete. Amoni ya ifone, abatoli ya ifone. Mama moboti na matanga mona na kuluna kanyama bimi mabere. Pasi mawe ya zuluwe chombo zui mongonanga porte monnaie ezayanga ya zuluwe zulu la messie la lelie pasi nanga na motema chombekei ezayanga. En tout cas les boss David Lutete wana nzembo ezai pona yo quoi. C'est un peu ça. Étant bololé ngana Jacques Jengi mais si c'est un bololé ndenge babotaka na famille babota biso 30 toza na 10 cordonniers na 10 cordonniers toza na 5 fous toza na bakizengi 5 et puis 20 na 9 wana toza na 4 coopérants ni bibaza naza les seuls na bima bololé na famille ça dit pour la papa na biso za perte. Voilà, chers téléspectateurs, babotama 30, ils appellent sa papa do papa ndazana abotana ebana nyoso donc bana ndi babotamiona asaline ka tanga bololé sola bien balbosona mona pasteur a otea mais faut ka mater pasteur peuple de Dieu ngata na moni lion na koki mater Jésus est vivant on a bandimi amen papa moko jaki na kwa bi pasteur aja mutamura lion bimawa chika koko sabatu shuka bamango bongira ate yomba no ate prayo mbama passé à gagner même si je vis le serpent le Dieu qui m'appelait il est le lion de la tribu de Juda la mona nguma zambe wanga zana bomoy na kokimata soko mokete bake kutie na ma campagne kokota kaka bazokota mbwa kata ka chaîne te akati chaîne bandiko na ngambwa bani kufungamela siko passer na diaka tali ah soki na kimite moi sina bana bokfelin diacre njela na ye passer njela na ye passer abata mana shima mutu ka jo intercéder au nom de Jésus nyama mirimo o soki na chelere moi sina bana bokfelin bandeko diacre yoko kapele na se ya pe mambango bakimaki papa passer banganjam uti kuteya biso ato moni lio kukimate ato moni lio kukimate kasi ndenge nino kimi mbwa yoka repesa passer yobe banganjam ta ngana tanga ki kombo ya lion ta ngana tanga ki nyoka est-ce que yoka ngana tanga ki mbwa est-ce que ngana tanga ki kombo mbwa. C'est les mensonges, honorable Nérombung, Fuma Banga Moyo. Voilà, chers téléspectateurs, dimanche, c'est le Tozana Comédie na plateau. Humoriste, n'est toujours ses cadeaux. Yeba qui est Tozana Bololé na plateau, mais c'est un artiste, produit à bouillir, toujours c'est un sponsor et ma casse, c'est sponsorisé bango. Et que ça, la bango paye bien ma casse. Présent la disobé, fruit à bouillir. Toi, il y a beaucoup de patron, mais bango il faut pas comme loi bino soit ba les gars bino parce que ezaka makambo pesa eloko ozo eloko artiste eloko c'est la banda bazar c'est la matadi en zona de aseki ya des gants cela veut dire yende makambo balobi que non dimanche c'est les ko sekana ko seka plateau sur bien mais sans oublier ba tout bozibi sur nzela na plateau tozana artiste comédien humoriste à travailler trop à zo travailler trop ba parcours na bolandi donc place azali boyebi gazana liste boy et pas président ladi esobe. Artiste, cela bien. Par contre, bayoki. Mais pourquoi
on pona nora osalaka comédie kapo famille na bino 30 bino tout bakizengi donc quelqu'un qui zengi yo bimano perdant papa donc papa a ça la perte na famille. Bon, ce que je dirais tout d'abord, l'art on est avec. L'art c'est la prédisposition innée, c'est quelque chose qu'on est avec. Tout d'abord, art eza makila. Et toi kakuye kola sikoyo. C'est-à-dire notion comment on joue, c'est-à-dire à part humour Rossignol, c'est un acteur. Disons d'autres bien à la télé dramatique, ma série télévisée. C'est-à-dire je suis capable, disons à jouer rôle au baropé sangana incarné yango. Et ça, disons na kolo ba mususu ba ponara ngo te lokola ndeto ponara naza docteur na pona option te. Ariza ma manzambe tout d'abord. C'est un peu ça. Voilà, art, et ça m'a commencé, donc il y a un art dans le solo là bien peu, il y a un art, il y a un micro, donc surtout vivre dans le micro. Donc ça, micro, m'a plein, bah tout le monde a besoin de Brazzaville, président Rogaro dans Brazzaville, où est son ego, et bah le solo là bien, il y a un macambo, le charge à Congo, ils ont un bon ambassadeur de la paix, n'a habité. Année passée. Et là, au salut, on a habité ceux qui, ils ont plateforme aux opostulés ou bien battu ou bazana kati ya plateforme non de bako postuler et sa question solo la bien to lukayo to ba comment au salut plateforme au lingo comme politicien au tika musique artiste na banda ko basepeli ne loko sali bazo sepela toujours est-ce que année passée tout monde qui président Sai na la diesobe ba organiser qui toseka non zaki bangote. Oh, yo lingo boye bango to mona ki bango bati photo na bango ya minene ya ba artiste misu bati miki loba to c'est que ça je dirais ça le quoi plateforme mo soit kolo to c'est to coordonnateur ya to c'est que ça monsieur Ados Ndombas que je salue et Ladi Esobé et le fils et le président Fiston Bazaki ba parrain. C'est Dieu par rapport à expérience na bango, il y a savoir na bango des ba to c'est que bengaki bango bazaki ba parrain. Ça dure par rapport à boulot na bango mais tout ce que ça Ados Ndombasi que je salue. Voilà, et ça y a Ados Ndombasi on a pu appeler souvent mbote belé du mois sur le place aux alliés les boss et bien qu'ils ont artiste na plateau sur la bien du mois artiste sur la bien et un bio plateau le journal là na plateau na du mois sur le sentiment nos années ni pour na invitation à émission sur la bien. Bon sentiment na ngezaka que naza content parce que sur la bien bosala musala kitoko. Ouais, disons au salaire musala bien na équipe na yo mobimba musala musala bien nazaka ravi na sepel makasi et pour na sola bien et kende sous liboso plein de bonnes choses parce que tous ba jeune tant bossa musala na bango bien faux kobeta maboko quoi c'est un peu ça coup de chapeau. Voilà, chers téléspectateurs, coup de chapeau, on appelle coup de chapeau, nanani, ya Willy Tionga depuis France, ya Willy Tionga, nebi qui artiste comédien, azana plateau, azo c'est qui sale dimanche, le nebi qui isa et sango. Info 16 des ans, ya Willy Tionga, nebi depuis France, ozozo humour, nebi na ba France, bolinga mingi ba comédie, ou salama en ville province de Kinshasa, précisément RDC. Ya Willy Tionga, nebi qui yonde makambo, balobi, frère Richard. Mandeka, yo peut toujours en carte France, artiste na bino yo artiste, c'est excellent les deux personnes baza ba patron ou bazo sunga solo la bien en ligne na Info 16 na carte solo TV yangone makambo, c'est qui ça bon humour. Bandeko na ngai na jobeta les solo ya ndeko na ngai propre comme na mbui. Mbui atanga na ista mama teka makala pour moi na kende classe. Combien de maman bana ki chaso ba ko utangisa bana te. Mais maman te kaka makala mbui na université. Collation mbui samedi et vendredi à Koufi à 23h59. Oh yo kaka une minute avant la mort c'est toujours la vie. Na katikata butu bana kate babane kolela. Mama yo yo mama yo mama yo babo menjene famille bae matanga na Kinshasa échangea. Mukole bembe bimaka c'est la demi-finale. Mukole enterrement c'est la finale. Mingi balanda baninga matanga kaka mukole la finale balanda na ba terrasse. Landela la plupart bayaka na bouteille moko. Ajobe ngango alpha. Ayebke omega et romona na kaka neke baza ensemble na baninga. Batombola njota mawaite batomboli. Joka sango komaki na baninga na ya ista étudiant. 15 kikalungu et kota c'est très milliard bolon d'une manière depuis disque de Berlin, je vous dis. Étudiant mort on a kanda j'ai parole. Camarade, camarade, sans esprit c'est zéro.
lokola babomi mbuyi beta muluba nyonso aza watika ekolo mususu na miniti wana onga mbuyi ofwamba ojibe mpiana ochala mwana onga Denis Kambai okufi yebisangana na kuriske na mbuyi 5 esika bazo mettre mbuyi 5 nala ko riske na mbuyi 5 esika baboma baluba mutu nyonso a changer ekolo bayeka papa moko mbatata papa agangi na jamonga la libinja mama jamo cha bashoko oya konyatanga bona matanga baruba yolele pocha wala boka nelenge isuka ba mongo ribodo na jamongo oya ko bomanga kola bola morubo yo ngana javu ase basundo la papa baye papa mususu mbatata papa benaka 20 mal busu banga salta le dende le meso ino banga ko le vongi 20 kubadi na jamu yombe boni boyoko ndeko ya nerombo boni boyoko bandeko na ngai papa wana lokola zalaka ennemi ya tatu Maseba tala Maseba yeyo Maseba ko elabere Maseba ko elabere ba yepa Maseba bandeko mbali boso bana na botama na mona muluba wanga nye ekolo mais tonalité bomiye ameki na yeko wangana tonalité trahiri batuni oje ekolo nyi totala tatu atoki tatu agangi na ja muluba to nani muluba tuna ta dinanga na ngai tuna batombola babito ko chiko te fol le loboma to bomayo tatu batali nakenenga moko abani ko refeshe mulu banyoso ya yebi na matanga uya la tiblembu itala timanga ye polo a jaune timanga kanga yi iza kubenga ngati manga papa boma ngai ngakumula ngati mba je passe il y a 12 ans ja mulu bato. Nako cité c'est les mensonges. Voilà ya ulintionga depuis France na Julia déjà ya recevela. Julia Madi na Paris na ebi na Belgique à sentir à sepeli. Venangai Yannick et Kamba oncle na Paris, mon vieux Douglas là sur na Paris na ebi ke ba sepeli ngo makasi. Toza wa masolo zebele. Ngako na mona nani ataka ande na po et ça la bien. Nako cité c'est les mensonges. Ozonyata. Ah merci. Ozonyata. Émission solo là bien dimanche lelo Ezaya yo. Donc aujourd'hui timing non. I love you, thank you. Aujourd'hui c'est solo na plateau solo bien parce qu'il faut aussi que ça va téléspectateurs au balingara émission solo là bien pour émission solo là bien za innovation na quatre ville province à Kinshasa et na gère na émission nango eza na Cine magazine de toute générale ezo ya mbagera batunyos. Ya ulintonga depuis France nebi ki solo. Ya ulintonga. Et ça bien. Et frère Richard Mandeka coup de chapeau place aux alliés na carte France et logo so c'est nango tonton Zoé Kiambi na carte France toujours balbigi info 16 abino bo vanda botala dimanche lelo ngeni artiste comédien humoriste azo sekisabana na carte France venanga Peter Maseve la Obama Maseve la nebigi makambo isa déjà bien artiste yo vina yo papa abota bino 30 personnes botama 30 yo bima na yo ka ndé na 30 wana to bona papa ki tirer yo zanani ngai ngana za les sel bololé na bon yo za les sel bololé siko na kibololé na yo wana na kibololé na yo zana di bata maboma voilà expliquer que déjà wana déjà isa déjà ça va mais ce que parmi n'engi ozo travailler pembeni ya leader l'a dit Esobe phénomène. Oh non, salut, dimanche le place à Azal. Est-ce que évolution, ça va? Yope ozonginda nenge no bagé mikolo solo la bien ezonginda na bopete. Ozonginda. Bon, je dirais disons ezana no musala tout travail il mérite un salaire nango. Kozala déjà pembeni ya grand chance. C'est une chance pour nous parce que babaka il y a pas succès sans successeur. Pour ba kozara na succès faut na bankitani na yo. Ça dit tombe au tala un tel ba moni bala makoyo. Ça dit Nazali, je suis en train de travailler naebi que avec les temps trop komakaka. C'est ça. Voilà, leader Azar na plateau sur la bien lobby à Rokoma leader yepé au la groupe na neti président la désobé neti président fiso ça neti vide loin. Yo lingaka polémique trop. Polémique comment est-ce que ça la groupe T. Tes problèmes c'est yanga na ngai na ce qui est important artiste à vivre na art naïe. Voilà. C'est ça ce qui est important parce que ce que ça la groupe eza. Ya le rwanda tout le monde ba réal eza banzaki mwana pesa. Voilà. Par exemple, groupe monsieur s'appelle quoi banzaki mwana eza. Msubat na fini zaki mwana te. Mais na niveau amazembe to vita egoza nande mona nzaki mwana te. Voilà. Ça dit eza nango rêve ya mutunyo soute. Nga rêve nangeza que non ko réussir non na carrière nangai c'est tout.
Voilà, Aressi na carrière c'est tout ni Lionel Messi azo sexabino dimanche le lora ne bozana ba parler na bi masolo eza déjà normal. Yaya tellement les loza koseka na koseka c'est excellent ngai boss matadien Ferrari place azali aseka ne lo moko muke boss artiste yaza na kati ya concession place ni flat ezali toujours ça la émission azo sexora quelque temps parce que yone makambo balbi pese loko ozwa eloko. Ouais, boss Ferrari en tout cas les solo to pêche on peut pas na yo Evans. Boss Ferrari na Paris, na France, en tout cas, tu peux sur les solos. Là, je vois Madame Carmel Poit na États-Unis. Yo ka les solos. Bande konanga imbala liboso na mona. Eza passé hein. Mutu saka uti bandundu. Okoye ba na tonalité zaka moi passe. Mais keba na o Équateur. Bayaka na oya bango. Ba Congo pe akoya na oya ai. Yego kwa temnoko yale ngose manana na kishasa yebisa ya mariki njau chikotin ukosantika ate o mongo muyama bekoka boni boyo ko vaincre mal busu banga satano bya oyo muyombe balu ba bunga na kate to yebi balu ba bazaka orgueil vanta charisme lobi na mati transco receveur muluba na place abe la zando boka sakabamba ya zobe la ngona tuluba baninga babela kazando boka shaka yoka epena tatu agangi zando abuka shakabamba kabamba zando abukas bukas kabamba zando bukas kabamba lesika bela mokali asuka mutu moko mokali ansuka mutu moko mokali ansuka wani na cosité c'est les mensonges. Voilà, chers téléspectateurs, boss des boss, voilà, yonde makambo Ferrari matadien depuis France v avec yonde solo la bien en avait Paris au Betika Info 16 au cause déjà lien oyo parce que oyo kwa elo nini artiste saleli na kati ya espace matadien na kati ya yolo balobi yolo c'est balance balobi pese loko ozo eloko mboka ba didi la coste mabela ba la coste mabela ba miel de sang do mabela ba venandi doyongo don mabela ba lola mwana ba venange voloko ba boziana oza mabele place ni toujours défendre kaka drapeau ya commune abiso commune de Kalam donc place ibimisi ba grand artiste au boy na on a benga leader mais lobi to mono au commune leader bon toti wana mupanzi bozalaka ndenge ozo travail permis na vie la dit mais wapi dani lo mo akulu c'était pas tout monde chez wata ok wenye musique maison mais bon benye nzulu câble mais or que wata ça un orchestre complet dès qu'il y a tenga mambo di bana wenye musique maison mais yoka wata mouvement vandi yo loko boyno to bengo leader bon to bengo waka azanga donc to bengo azanga donc cela veut dire Big Clinton mutu pamba bi azanga donc JB mutu pamba Big Clinton ami benga na azanga artiste dimanche lelo to siple ko yamba yo nebi ki émission sola bien ezamba elboso mais ezamba la sukate eza émission na nous artiste comédien politicien musicien ozana bezole kana plateau sola bien émission eza bino plateau eza awa chez vieux na matadien depuis France azola na émission sola bien yaya mama moko azali na kati ya ville province ya Kinshasa kaka aza mama Marichel ya teka anega biloko ya mo ateki mon ndunda mon nini est-ce que ko sela ba mama na jar yeloko moko ke no saneti to kitinga na yo na kati ya na chwenge na tsangu kuna kote balona bandunda kote pena ba mikala ndunde bimarana pena ke no to kitina una to sala siko émission ba mama bazawana o mona ndeni ba osala ba bilanga na bango iloko nini soit expiration nini ko komelo na erwana bi mais rosa bilanga bien tout ce qui s'abango na banda ko parce que tsango za déjà debout nebi ke ala masana ala na kuna don azola na déjà émission na bana tout andi mobelo français mobelo divine mobelo ba na émission sura bien na katia tsango c'est qui ça bon bande ronangai na cosité toujours c'est les mensonges les solo na zo de diango na le vieux Jerry Smart Kalombo ya mama Julia Kalombo na États-Unis en tout cas na dédié les solo pa na bino bande konangai conseil na kopesa na ba mama nyos toza la bilobalo mais toza la bilian yate tala soni mama kuluta okisi biso lobi na fête to comme na fête akena table pour se servir tout le monde rango congolais soto ke fête mutu nyos avanda kasuka koti charisme mais elle to liaka to meli omona eko mama mususu akena sana ndunda azwindu mona spaghetti bolognaise ati hamburger pizza viande hachée mama tena sana
À Betty, là je vous dis la vérité, 15 repas successifs. Et puis soit bien en français, retour à l'expéditeur. Donc comme on a rien à temps pour te jouer bichi, liboumé bandi ba retour. Oyo kaka, c'est que l'homme aura semé, il est moissonnera. Na répé, place à hôtel en tout cas je vous dis la vérité. Tomata transco place à hôtel ta oke kingasani bande kolanga. Fais to uti wap na mbinja. Ta la distance. Yepe libumu ezo mbouye banda mbinja. Akangi kaka libende a transco. Sima na ye liboso nga tatanga nyamuluba na bishi. Papa innocent, il pas quitté que j'ai fausse journée pour naïe. Ce qui est dendi, maman dendi, lâche-moi de bord, tout. Maintenant, bis, mboko to bongate, mboko yo, en tout cas. Babiloka pour pas la bazawa, ukoko mitosa te. Mama, le roi j'ai na kuchi ma bembe na yo nyango ja pro kinawa. Le roi jali wabo kukufa elo hawa. Beshire na yo nyama. Ce qui est dendi, maman dendi, lâche-moi de bord, tout. Mundele Mama Matari na transport a déclaré chauffeur. Là c'est de foutre la gueule de blanc, ils sont ici. Qui a fait ce truc? Maman Gangue Bembe na yo, Monango France, Monaco, Paris, Marseille. Oui, j'ai qui cherche à beaucoup koufa le loa. Ko vire toujours vire kakata, tu sais que a kangi, a kokite. Tatwa gang jambe wan. Alors mon on dirait jamais, moi yo, da Jacques bêta. Soka continuer na globela ye, vous ablongi. Bande on maman yoka ki tata. Ah bonga mapenda, ah pousse pe le ventre en avant. Eh razo zonga, lâche-moi de boka. Tato akoka ki sustain akange mam. Mam leke la. Mam chin. Tu swani? Tu yebani? Tu uchimboka mboka mam to kotani na bishi. Ubani bablo ya solo mam, bando kotina zandu. Uya shuka ya munena mamu beji. Ubechi yango pona ngamo kote pona bishi mobimba. Mama tale imo pepa njakomba oringina beshi na kosite chez les maçons. Conseil zana le solo toliaka mais na ndenge koki tout excès nuit. Voilà, chers téléspectateurs, tout excès nuit, cela veut dire PC logo et logo émission sur la bien Ezabino. Tous les artistes comédiens na plateau, car on est toujours séquent. On a vu mais tellement tout mécénat déjà na bango, mais il faut tout séquer parce que du moins c'est le lot. Eza koséquent na koséquent. Tu es un politicien, tu es un musicien pour Aimba, agent de comédien humoriste. Bino, papa, maman, besoin de école, besoin de manifestation, besoin de besoin au séquent na artiste comédien. Azan on a dit, viens dans Ferrari matadien, Erogoya bakin. On a besoin de bango alive. Ya Willy Mousseni code ya mboka. On a aussi qui donc au CPL naibi qui émission sur la bien Ezabino. Mes condoléances na famille apôtre béni au coco le don cela veut dire papa place aux alliés tous en en cœur. Émission sur la bien tous en les amis de sur la bien jour J jour on a tous là. Ndenge kaka ezalaka tu la maman ensemble parce que maman ndem tozala qui on a pilier ya émission sur la bien yem tamana ko sponsoriser émission sur la bien au bateau bazo qui chance à Rolanda na Soli TV sans problème naibi qui est non départ maman Tozana avec apôtre béni l'homme de la fidélité ba fidèle nyon sur église cité fidèle et zana on zela bisonyo so to simara mitema to fongola mitema to prier mingi maman place à kende nzambe aya mbaina kimia ape mona kimia na yebiki petit béni place aux alliés supporter aux amobali Fanny place aux alliés tantine Gisèle supporter et ada choc et zanzela obiso tout roleka émission sur la bien zabino artiste comédien nebi ki ba me condoléances c'est ça pour na biso bino ba artiste tout obolega émission sur la bien boy ba sur la bien azana matanga na perdre mutu munene nebi ki présence na bino jour on et ko sala nga bien makas parce que moi spectacle ko sala maman c'est un chrétien na kufi mais il faut bino ba artiste vous ala tous les la maman ensemble et ko sala bien et to baksaka ba toujours présenter toujours bah, mes condoléances parce que ils a passé c'est-à-dire tout est important as cher so kazate disons tout ce qu'ala mabe c'est-à-dire nzambe yem taper saka yemo pe mutu disons azwaka c'est que yemo ka yebini nazo bonsana venu ba makasi kaka na apôtre na bana ya apôtre ya bana na ya maman biologique et ensuite que il y a lingomba quoi c'est un peu ça.
Voilà, chers téléspectateurs, Emera Simonzinga place aux alliés, papa et Armstrong, Joël Makisi, Massananga Matadi, place aux alliés, Nembi émission, Sola bien, Eza bien parce que a possible ce espace na flat ndeni tout ça la émission donc na PC le côté ba monsieur batira ba condition mais yoza Massananga, cela veut dire dès le début, dès le bas âge ndenge tokola ki baba la quartier oyebi Massananga Matadi. Toujours bien solo na plateau Sola bien et le sali ba to sepeli na to sekana ou bana ko jouer rôle ni na solo. Bon, on les a listés na bête disons ça chance que Messi a Komaraimo a vendu inspiration à mon zambe de pesaka na créé qui et ils a validé à mon bête kango ngana ko lobaté parce que bateau bazala qui sur place na bateau batala kato batali na batali lelo débat bon juger quoi c'est un peu ça. Voilà, tu veux t'arrêter sur la comédie na Katia Plateau, n'invite si ma caméra, ma sananga zana, dans Ferrari, papa ya Dolen, papa Donnel, fils les Raïs Dinanga, Raïs Dinanga, Dinganga, Raïs Dinganga, n'invite na Katia, Raïs Dinganga. Il y avait un biseau Ferrari, Nigra, ils allaient pesa l'eau et l'eau du match c'est l'eau. Si vous savez la image, on a tout quand on a sepelé parce que à na plateau les lezak au seka, na au seka, Bruno Kanzabalobi, HLM et premier HLM place tout ça là-bas polo autour là jour il y a funérailles à maman nabiso autre chose que c'est mon pan colon Zambé. Cela veut dire tout ça c'est polo les amis de solo là bien, n'abi qui ba artiste senior sur Rosalana, oh ba les cas émission solo là bien, oh yo pe alekate au ligne au soutenir solo là bien. Naka autozongo matanga donc partenaire sponsor nangai autoko perdre mais nabiki nzambe muta pesa ka yepe mutu azora boya bo soutenir tous alaka mans les amis de solo là bien et au salara bien tout soutenir matanga ya apôtre Jérémie Béni to consoler parce que à perdre cher ya cher na do mosuni nai akei izanzela bisunyo so papa atuka nzambe abatela yo abaxilo mikolo izala neti tema souci aux alanango. Tout l'andara mingi ba prédication na yonenga ozo sala yango ndenge ozo prêcher ba tout la crête de l'Éternel yango nde makambo na katsa ubanga nzambe mama tellement zalaki na katsa la crête de l'Éternel ndenge akei akene ko pema na kimia sans problème parce que azalaki na problème ba touté artiste émission Sola be dimanche lelo et comme déjà na suka na habité mot de la fin pour na ba téléspectateurs bazalaki na besoin na yo ko landa yo na Brazzaville Angola président Roga mot de la fin émission lelo. Ouais, en tout cas na za ravi et à cause à l'inviter les lois en tout cas Tozali Sadio Nazali n'a parlé dans la Lisboy Fondation par président Nanga le roi Diri la die Sobé wana moni chef Nanga Pico chef de groupe et ainsi tout le monde et un groupe directeur n'absolu Ivama là je dirais Tozali et puis bientôt quelque chose et ils allaient à malam parce que Nazap est bien à roi Nazap nation n'a que kala totalement bien et Zoya là je vois directement ya Willy Moucheni Kodamboka en tout cas mon vieux abandal baba bandu boa quel soute azongili bamabanga abanda boya no bobo kangali soute donc na nga Willy Moucheni do Kodamboka na yokani trop ngaza ndenga parler na parler hein mais na monde na biso le baba journaliste bobo kangali soute ko kibon yo boa kina ndenga parler ya Willy Moucheni Kodamboka na pesi bambote na le vieux Dieu donné Maweja Bralima Dédonné Maweja, maman Gili Maweja, bébé Digil, winner, bébé Samuel, la pêche bambotena, honorable Nerombongo, fou moi banga moi triple pour ça, ya maman Régine Mbongo, Bobo Mbongo, Hérodic Mbongo, ba fils ya papa, là je salue boss David Loutete, les patrons sans difficultés financières. Julia Mandi na Belgique, na pesi bambote na Fanny Balanda na Paris, na pesi bambote na Lionel Ifaso na Pointe-Noire. Ma maman que j'aime bien, maman Chantal et Yale na Pointe-Noire en tout cas bambote belé. Babi maman wana za maman Jika, maman Poto. Na pesi bambote na Venanga Jerry Smart Kalombo na States. Na moi c'est maman Julia Kalombo en tout cas je vous aime tous. Maman Carmel, yo pena na robo sanate maman Carmel Poatina State. En tout cas, bambote na biki kalato te mamba malamu yo za yanga banda wana ba Kinshasa. Bambote na batutu. Papa Crispin Chocha na yo si ça na émission pam Itimotei. En tout cas, na pesi bambote pour na contact nanga. Voilà. Ntonyo soza na posa ko contacter Rossignol Messi, bo contacter nga na plus 243 89
22 67 237 plus 243 89 22 237. Là vous allez me joindre nazawana et nakoya ba fête nabino nakoya na kosekisa ça dit contact nabino contact yangwana na ebi naza je suis là merci vraiment. Voilà, chers téléspectateurs, émission solo la bien dimanche à l'élo et comme la souka tu aimes nous artistes et comédiens, rappelez nous à la jamais et rappelez nous qu'on sa félicitation, bah merci d'avoir soutenu émission solo la bien. Génial malaïsa, bah le but qui a tonga babi au sombi au lo sombi makala, aux olingo somba soki mumbele limité, cela veut dire génial malaïsa. Donc masananga Oliva d'Avolant, cela veut dire yolonde d'Alance, bah nabi qui m'a solo ils a déjà bien. Info 16 ans on a besoin aux émissions au net au beti info 16 surtout bino bato libanda et ba boss nyonso bolinga no vandi na Belgique Paris Londres partout Hollanda ba événement aux sala monakati ya ville province ya Kinshasa na mboka na Congo info 16 ans au beti info 16 ozwa nyonso aux na besoin sans oublier ngabe on peut ça merci dans son excellence André Kimbuta yango ba lobiki ville province ya Kinshasa ezongi elengi couleur nyonso na kati ba voiture comme jaune. Oui, babengango na Kikongo, babengango mokubu. Donc couleur comme moko mokubu na kati ya ville province Kinshasa. Coup de chapeau à toi son excellence André Kimbuta, papa ya Patrick Kimbuta, gouverneur au ngano bengé le plus cher double bransard. Donc mikolo ton système ekozwa bango temps. Donc pour comment le son excellence André Kimbuta yango ekozwa yo temps. Pour la double bransard. La ville province de Kinshasa et que merci Joël Makessi émission sur la bien dimanche et comme na suka ça j'oublie pas tout au bolanda gibiso dimanche lelo tu embela gibino artiste et comédien Lionel Messi au plateau quand ningi salara au bazu chance Rolandaï dimanche lelo bolandaï au bazu raté dimanche lelo bozubiso na suka bolandaï mardi non 12h15 na Soli TV na Biso TV ndé chaque jour parce que Bruno Konza cordon de cordon azana apôtre Serge Lukanga, n'ébiki makameza déjà bien papa initiative célèbre sur Soli TV. Noëb Sabino bateau ba journaliste sur la Soli TV, Noëb Sabino qui pesa et loco ozo et loco. Dans un système à concours, tomate escalier. Boss nangai Christelle Sakon top Congo, le solo la bien mata escalier comme mata sincérité. Bino na kata Soli TV le mata sincère. Au commandette solo la bien égozoyo temps parce que topé satan attend. Par rapport nazomata escalier avec Joël Makessi et na père double mobile bateau maman. Gisèle, papa m'a pas ça. Merci Joël Makessi. À vous là. Aux années là on le bat. Ouais, moi il faut na succès na moi. Faut na succès na moi logo pour ça bien. Totalement, à ça là il y a tellement tozo seka na matadi de matadi azana to seka. Ya tellement. Donc ce qui ça va peuple congolais au ba aujourd'hui chance Orlando dimanche à lelo na émission solo là bien. Kaka ndenge zalaka na Soli TV pesa eloko ozo eloko. C'est qui ça bon. Bande konangai na cosité c'est les mensonges. Nabanza na kosisa ne logo ya le président nangai papa nangai ça la fait bien voilà. Ça la bien identité d'abord en tout cas ça la bien en tout cas le président Fison ça a coqué baksa qui une année na âge na il est 30 juin okay. En tout cas bah joyeux anniversaire et là joyeux anniversaire leader Bamanzele ma comme ce musicien bazo sambwa ye bazo sambwa likolo ya WhatsApp Même mosusu komona ye na chombo ya Android azokota internet azoluka nini azoluka mibali mibali bakoma pase luka mibali mibali bakoma pase mibali zanga mobali yo mona mambu na simalitoyi bazemisiye mame bawanganie babotisi yo mwana machombe kisimbie na chambela tapu esala batu bien nzambe boma tata na ngai boma mama na ngai baripe mwasi na ngai babenga ngai na français orfèvre seigneur nzambe ya solo sala biso na mokili mitu différent osala bata kishimbi bata mabanji bata mitu mike Libanzi ba honorer na français les terrains non construits par manque d'insécurité basil bakima zambe bisa batamitu miketo utawap eshutunga yo salanga mwa muturo kula mwa likaku moko bezina utawap yo senere oyeko sala kishimi tale bobolo njenja mutu kishimi soka beso moko bundoro to mama yembo na français babeng bango ba Ismaël oh Seigneur oh la kate parce que depuis Satan a choubela litoko na yo tika ya utelema
Zame monene na français, tu es le Dieu bourreau. Papa na sombe le pantoula pepe kale. Ebi miyo kanga dadi. Quel quiz ozanango papa. Yonde El Shaddai. Malabio soa. Be pipo. Be wolo. Oh Jésus. Jésus de nuances. Frère Gola. Yonde souverain. Oh papa chéri souvenanga. Yonde le roi des rois. Le roi de la forêt. Weranson. Oh le tout puissant. Tout puissant mazembe. Tout puissant kejaze. Oh Seigneur, Seigneur lay. Oh Masia Shimarol Tumba. Oh Nzambe. Yonde sola ba chéri badenda. Chulumbukai, oh Njakomba, oh Ishe. Oh Ishe. Voilà, chers téléspectateurs, émission sur la bien dimanche, le soir, vous avez tous les artistes et comédiens, humoristes sur le plateau sur la bien. En tout cas, à vous la télé, Joël Makessi.